Shalom, shalom, ba maman. Na émission na biso, on l'appellera femme. Bolimbisi pour na semaine utaki koleka tolandi te, mais kala te semaine prochaine. Boko landa lisusu elongo na mama Bena. Alors lelo tokolanda un peu moins reportage ya ndeko na biso mwasi oyo aza kosala pe mobilisation na ntina na mboka na biso Congo. Alors ba mama na ngai eza pasi pe eza mawa parce que actualité na moment oyo mingi eza ka makambo ya mboka ndenge ezolekana. E nga pe naza kosala appel na ba mama ya diaspora, ba mama ebele makambo ezoleka na mboka ezosala bango pasi te. Ebele baza na kata moziki, ebele bazosala ba fete, ebele bazosala makambo ezanga ntina olie to meka mpe kotia makanisi na biso esika moko toluka ba stratégie nini oyo tokoki kosan sorti, mais basi ebele baza kocomprendre yango te. Mais na muke oyo toza kocomprendre, nzambe akotika biso te, nzambe akosala toujours na mboka na biso Congo. Et communiquer ezali ke tolobaki yango chaque minuit ntango ezobeta mama na ngai ndeko na ngai mwasi ne fils que 2 minutes, ne fils que 3 minutes, bondela mpona mabele ya Congo, bondela mpona peuple congolais oyo aza sujeti oyo baza koboma ye lokola soso lokola nyama, afin ke nzambe mawa na ye grâce na ye ekita na mabele ya Congo. Parce que biso ka nde toleki na situation oyo te, bamboka mosusu mpe baleka nango. Alors kwen nyonso oyo ozwami chaque minuit na losambo na yo lobaka liloba moko ne fiske mpona Congo, nzambe avisite Congo, mawa na ye emonisama na mboka Congo. Alors tokolanda ndeko na biso mwasi pe asali mobilisation na ba oyo baza ko comprendre te, peut-être pe na mobilisation oyo ekoki ko révolutionner lisusu yo comme ça tolanda mama sabino mbote mingi nalingi na yebisa bino likambo moko. Message oyo ezosala nga pasi, message oyo esi ezokisi deja motema na ngai. Il faut na yebisa yo mama ya Congo na butu na ka lofongola na kampe Mobutu bakotelaki batu kuna babomaki batu na kati ya ka wana bazwaki deja bamemaki bana mike na kati ya kan wana. Yo mama ya Congo, yo mama oyo olingi kaka kolala pongi de muto nazoyebisa message oyo ezali mpona batutsi te, ezali mpona bakongole. Nde bato oyo nazopesa message oyo eza mpona bato bazalaka 50% bakongole te, eza mpona bato bazali 100% bakongole. Nde bato nazopesa message oyo. Bamama ya Congo bolanda ngai, nalingi na tuna bino motuna moko. Ozwi zemi ya mwana na yo ovandi nango 9 mois kati na libumu na yo. Yo mama mokolo moko oyoki pasi ya kobota. Po biso basi nde bato tobotaka, bapapa babotaka te, bayokaka pasi ya kobota wana te. Ezali biso bamama. Yango wana nalingi na yebisa bino, ozwi mwana na yo na zemi na yo pendant 9 mois. Mbala mususu obotaki ye te, baoperaki yo, mbeli wana elekaki na libumu na yo. Eske pasi wana oyokaka ngo te? Eske si obosani pasi ya kobota wana? Na pona nini yo mama makambo nyonso ya mabe ezokomelaka yo na ozobosana, ozaka yo kokanga misu, ozaka ya kolala, mokolo nini okotelema mpona mboka na yo mama? Bazoboma bapapa kuna, bazoboma bana mike, lelo lisusu bakie kuna bazibana. Banana ngo bazozwa bana wana. Ezali batutsi. Message eza mpona batutsi te, ezali mpona batutsi te, ezali mpona bana Congo. Mpona nini yo mama oza bongo? Mama namonaka moto moko soki azoki mutu aliboso akobenga ezali mama na nga na kufi, mama na nga na kufi. Mpona nini? Mama nde asalaka na moto na compassion. Mama oza wapi? Ozotika bapapa bango moko bazobunda mpona nini? Mama telema sala liti mpona mabele na biso. Biso tokotika batutsi wana barenye na Congo te. Bino pe batutsi, bino pe batutsi, bino
bitumba oyo bozalaki nango epa bino na bino ezalaki muke liwa wana bokufaki ezalaki muke me nazo asire bino tozoyela bino tokosilisana na bino vraiment bino tokobanda kobara bino mama ya Congo Congolais nyonso ata moni tutsi na balabala bara ye aza mutu te tika nyoka boma tutsi nazoyebisa yo ata na konda bimeli yo tika ye boma tutsi aza mutu te bazolinga kaka basilisa génération na biso po batikala na mabele na biso na maboko na bango bakokoka te mama telema bana nyonso basili yo bazobomelaka yo bana bazotumba bana bazosala bana na yo makambo ya mabe mama yo ozaka ya kolala pona nini mama nazoyebisa yo mama oyo aussi déjà ozwi mwa couverture na yo finiki na matoi na yo nde mutu nazoyebisa mama oyo mutu na ye eza bouche nde mutu nazodebouche mutu na ye pona nini mama bino bisika nyonso bozali bavrai congolais nyonso makambo nyonso ezoleka kuna bozali wapi bino bamama bozali wapi batutsi wana bazwi bana wana po bakende kotelemisa bana wana liboso ya bato oyo bazosala niti mpo na mboka na biso eza teke bazokende na bango mpo basala bango nini te bango batutsi bazala na nsima bana wana bazala liboso mpo babomana na bandeko na biso bakongole me soki basali eloko wana nazo asire bino na bana na batutsi tokoboma bino tokotika bino te tokobomana na bino po bosali buzoba mingi na Congo bolingi bosilisa biso po botikala na mabele na biso ekosalema te ekotikala mpe kosalema te yo mpe MONUSCO kati ya Congo ozosala nini makambo buzoba wana ezosalema yo ozali wapi bino bato bolobelaka MONUSCO lelo tosuki wapi mpo napesaki deja bino message ya liboso lelo tosuki wapi MONUSCO ezali wapi yango wana tokotelema na batutsi na MONUSCO bino nyonso libanda tolingi bino te bozosakanela biso bolingi bosilisa biso nazotuna bino me bokokoka te ya mbala oyo bokokoka te po bamama nyonso oyo ayoka pasi ya kobota mama nyonso oyo aleka na césarienne mama nyonso oyo mama mwana naye na libumbu na ye akotika bino te ya mbala oyo akotika bino te mwana wana mbala mosusu nde mutu alingaki aide famille mama ozali wapi mwana wana mbala mosusu nde président alobi mama ozali wapi ozolalaka pongi te bakoboma biso soki tolingi tolandela makambo oyo bakoboma biso basi bamesana na bango koboma ya mbala oyo bakokoka biso te biso nde bato tokosilisana na bango bino batutsi nakobanga bino te mama Martha atekaki mbali na ngai abakendaki kokunda ye aza vivant po tuna mama Martha mpo na nini atekaki ye malgré atekaki ye lelo aza mpe vivant yango wana nazo asire bino ke bitumba ya Congo ekosila te bitumba biso tokobonda biso tokotelema bino mpe batraître nazolobela bino mpe batraître bato bozalaka nsima mpo na koteka baninga bato bozalaka nsima mpo akende kosala boye boza nsima mpo na kokende kotrahir baninga trahison mbala oyo moto oyo akomeka kosala trahison mpo na litso tozosala mboka na biso nazo asire bino bakoko bakotelemela ye bakoko bakotika ye te mpo na mabele ya Congo kimbangu akotika bino te azali mutu abunzi mingi mpo na Congo na biso nazoyebisa bino batraître bino bato botekaka baninga mpo na évolution ya mboka na bino me bozoteka baninga mpo na mbongo mpo na biloko nazoyebisa bino nazokebisa deja bino bokokufa ya mbala oyo tokotika bino te bino bato boza nsima Moïse wana Jef wana
Zambie juif wana na Zambie déjà c'est la maire de la ville par contre mais là il sous sa zone na Zambie te pour ça moyibi mutu wana asa na moyibi asi ayibaki mbongo ya gouvernement na Congo na Zambie yango wana kozonga lisusu kuna te ya mbalo tozo tindika ye kuna na Israël juif zambien tozo tindika ye tokotika yo te Moïse Katumbi tokotika yo te soki ozokanisa ke tokotika yo ya mbalo tokotika yo te nazoyebisa yo osi oyoki déjà. Merci vraiment bouti kolanda ndenge mama na biso auti koloba tozo sala mbela toujours na bino nyonso botelema bandeko afin que makambo ezoleka na mboka na biso soko ozali mwasi ozali mama oyo yokaka pasi telema pona makambo ezoleka na mboka nzambe aleka na ko bakopambola bino nde tomonani na mbala na nsima na émission na biso on l'appellera femme oyo ezalaki kaka mobilisation oyo toza komobilize à la prochaine occasion. Bye bye.